kisambo yako utawapi? Mama kabidhi kisambo yako utawapi? Cecile! Cecile! Cecile mama! Là, d'aller déjà. Pour la équation de fleurs, j'aimerais bien que ça ait une pour la deux familles, famille de Soussou, voyez ça ne peut pas être responsable. Voilà, c'est la chambre de fleurs. D'accord, madame.
ma collègue chef d'établissement privé secondaire, famille Kalangala. Et ma famille Kalangala, d'abord pour le moment Cécile.
ndako nzambe oyo bakokarde mwa kimia malgré pasi bandeko lokola tosangani awa toyei kobondela nzambe oya bandeko babiso bayebakiki biso tosambela elongo na Kristu mpo te ayamba bango omboka ye tosambela mpe mpo ya biso moko mpo te tokóma bato babwana bato bayeba koluka liboso malamu malikolo sika banso tokotelema mpo toyamba koluka santo elembo elobiki ya biso tukoyemba elongo na kobala banso totelema. bandeko tukoya basuma biso kote tokokolia na motema molamu mpati ya mokonzi na limite na sali mabe omiso manzambe wa bukasi bonso omiso babino bandeko na fumuki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masenisi mangai solo na limite na sali mabe yango wana na kobondela mono Sainte Maria banzelu na basantu banso na bino bandeko banso kosambela mokonzi boya ngai nzambe ya bokasi bonso aleki biso mawa alimisa masoma biso akamba biso bomoi bwa lodipo.
Nzambe, omeseni koyokela biso mawa mpe kolimisa biso. Olongoli basaleli bayo, Maman Cécile na papa Chicago Bolongo. Ose lelo, bayambaki yo mpe batiaki motema na yo, oyebisa bango sika wa mboka ya esengo ya lobiko. Tokobondela mpo Nzambe ya Yesu Kristo na ndenge mokonzi wa biso, aza na nkembo longo na tata mpe na ye mosantu Nzambe moko, kobile kobiso nseko. Yango wana toluka kobele malamu na likolo, malamu mase makombela te. Mokanda mwa mibale masantokolo na bakristu bamboka Korinte eteli ya minene molongo mazoni na motoba kino zomi na mwana. Bandeko, nayebi te Nzambe oyo asekisi mokonzi wa biso Yesu Kristo nde asekisi ngai lokola elongo na Yesu. Akotia ngai penepene na ye elongo na bino. Yango wana nakolembe te. Nayebi te ata nzoto ekowa omoi wa sika kokokola moto na mokoto. Solo mwa mpasi ya lelo ekopesa biso nkembo enene seko. Biso tokolanda malamu na sete, tokoluka kobele malamu na likolo. Pamba te malamu na se makombela te, malamu na likolo makombela seko. Bandeko, iloba ya nzambe wana. Maria tikali ndako, Martha alobi na Yesu, mokonzi soko ozalaki awa mbele ndeko wa ngai awei te. Ata mpe awei nayebi te Nzambe akopesa yo makambo manso kosengi ye. Yesu alobi na ye, ndeko wa yo akosekwa. Martha azongisi, nayebi te akosekwa mokolo mwa nsuka, mokolo bato banso bakosekwa. Yesu alobi lisusu, ngai nazali mosekwisi, ngai mopesi bomoi. Moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi, mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana, Martha azongisi, mokonzi ya solo na ndimi te ozali Mesia, ozali mwana wa Nzambe oyo ayei onse. Totelemi lokumu na yo, Baba Nzambe Obote, Bana Nzambe Obote, Ondeko, il est vivant, il est ressuscité, Naniwana, Obédélié, Maboko Makas. Je voulais rappeler certaines choses. Dans Matanga, tout le monde n'est pas catholique, bien sûr. Mais c'est une messe, c'est une prière. Les ensemble, les barretés, les kermesses. Nous sommes venus prier pour maman Cécile et papa Chicago au Vatican. Les angélés sont morts. Ça ne sert à rien de bouder, ça ne sert à rien d'être à l'église et de déranger. Vous êtes libre. La passe dans mon thème. À plus forte raison, la mort. Parce que maman Cécile, pour comprendre la ressuscité,
Papa, Chicago, le monde a été c'est fini. Tu vas dire que Solana va lia au Sekana va c'est fini aujourd'hui. Et pour ça la passe dans mon thème, je le sais bien. Bisobansa Zoki n'a beaucoup d'ici bandé Kobayi. Les deux familles pleurent. Ça la passe dans mon thème. Mais il y a la mission c'est encore. Notre foi est en Dieu, en Jésus-Christ. Pas dans la scène de l'autre. Pas dans nous ne sommes pas venus pour célébrer la mort, mais nous sommes venus pour célébrer la vie. La vie qui n'a pas de fin. Parce que le même le Seigneur nous le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nazali est là. Nazali au solo. Nazali Pébomo. Le roi Tonique dans Samuel, je suis la résurrection et la vie. Ngai Nazali au Sépissi, Ngai au Pésibomo. Motoyamina Yata, oui, à cause de la Katanamomo. Je suis le chemin, et je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Nazali au Sépissi. Yemoko au Sépissi. Yemoko au Pésibomo. Non, je suis venu pour donner la vie, pour que mes brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Na pesa bomoy, akopesa yango ya ndambote. Ya ndambote, akopesa yango pleinement. La définition de la vie. Na kopesa bomoy, na bana bangai, na kopesa yango en abondance. Et cette vie nous la commençons dès ici-bas. Alors c'est Père Namboka ya Kembo. Baba Nzambe, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Dit, acclamons pour le roi de roi. Et Jésus nous dit, si pour la question, pour remercier Kakabaï, pour assister financièrement, moralement, spirituellement. Je sais qu'il y a pour le Ayama, il y a la question de clients. Donc, on profite pour le bail de la réponse dans la qui a été donc on a fait des choses dans la qui a été moi ya matala mais pas mon action si moi ya dans d'autres la mourir je sais que pas des pour tout dans la salle on a moi mal il faut essayer pour ça que je vous remercie. D'abord, je vais commencer par remercier. Merci pour votre consolation. Merci pour le temps que vous avez pour nous consoler par rapport à cette lumière qui nous a touchés. Je vais parler de la part des enfants. Maman était la mère de nombreux enfants que vous voyez ici, dans cette église. Et je suis l'un de ces enfants. J'ai quitté ma mère, ça fait 28 ans aujourd'hui, et je ne peux plus rester. C'est ce qui fait ma grande douleur. Mais Dieu sait le pourquoi. Je suis revenu ici, maman. Je voudrais encore te voir vivante. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Mais ce que je peux dire, merci maman, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as élevés, tu nous as donné une éducation. Et aujourd'hui, si nous sommes de femmes et hommes capables dans la société aujourd'hui, c'est grâce à cette vaillante femme qui est couchée dans cette casquette aujourd'hui que nous honorons. Maman, nous allons t'honorer toujours. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Et ce que nous avons transmis sera aussi transmis à la génération suivante, à ta génération suivante.
Ça, c'est une assurance que nous te donnons, maman. Va en paix, maman. Que la terre des ancêtres te soit douce et légère, maman. Christian est venu aujourd'hui, maman. Tu n'as plus les yeux pour voir Christian. Cette poitrine-là, Dieu voulait encore que cette poitrine-là me verse aujourd'hui. Mais hélas, Dieu ne l'a pas. Merci, maman, pour tout. Que Dieu te donne une place de choix. Que la terre des ancêtres, maman, te soit douce et légère.
Sangula Maria Lusaku Abençoe Santa Maria Sikawa Maria Lusaku